Sali na bandeko tout bozolanda biso à travers le monde na pesi bino ba mbote na bino ba losako na bino ndenge kaka ezalaka vraiment na sepelaka na bino makasi parce que bopesanga confiance mwana mobali wa litutu oyo Jerry Kobetox apesaka bino information ndenge kaka ekutelinga yango na mitu na mukomisi okutanga na kati ya kikoso mbala mona simi mikolo na ndo pesa bino basango boteninga rigete po musala na ngai yango wana. Tant on a collègue ça herbe oh j'ai repesi biso sangote merci beaucoup ndenge bozo continuer kolanda chaîne na bino bozo s'abonner na moni pena ke bolingo ezali bo s'abonner belé na Feza TV RDC na pesi bino susu ba merci na bino merci na Bela Dinganga merci na Raphaël Walukonk notre président ya Union Web ya ba chroniqueur en ligne des journalistes en ligne et puis na pesi mbote na bandeko tout obozana ba province ya Kinshasa. Parce que na sentir pena que na Congo pena internet est comme na ngwe côté. Bande ko bazo benga na ba Butembo, bande ko bazo benga na ba Équateur, surtout mikolo ba Congo na edisio boza pena na bolingo. Alors to sala bande ko awa o eza vraiment li solo to sala lelo na bande ko awa to kata na likambo parce que ya nene kwei na couple moko. Moninga moko azopesa moninga tort. Muso zo ba pété ya za na raison te za na tort ya za na mbeba asala ki boy mais avant na beta na lisolo ngo eza pasi mutu muso pa okamwa ngo mutu muso ba poni ne sala mi boy tika na pesa na mbote la bandeko na nga ba pandisa ngo to za na bango parce que na lobaki na oso na likambo na ba pandisa ngo bango etant ke batu bakata na likambo yo oyo ko ya monene na couple oyo na banana na loboko na nga koto yo na zaina mama Jojo mwasi ya pembe mbote na yo. Qui mieux zali? Grâce sur grâce. Voilà, Laetitia Bango, Boni. Bien, papa chéri. Qui mieux zali? Qui mieux zali? Na moi les choses malades aux okolobana. Moi grippe et zobeta mais. Elanga. Et comme il kokene pe na suka. Mbote lo sako na mwana mboka gotibi kasongo business. Ouais, mbote na yo Jerry, mbote na Laetitia Bango mbote na yo papa chéri. Mbote na Jojo Mazo tokutani sule. Et puis mbote na bande konoso bazola biso. Et puis merci na yo pour kalisinga na plateau na yo émission mkomala. Voilà, lelo pe na lingi to solo malamu ezala pena to vandi pena boto solo na likambo etali bolingo yo ya ndeko na biso moko abenga bi Jerry na linga kuto tanga kombo na ngai puis tango zolo babo tia ba photo na ngai mokile mona to sala ndeko na biso moko albina betali solo na SR na biso o na PC mbote tanga kolanda ngo auto betela ngango lelo bato mibale bakute na bolingo ndeko ya mwasi akufela mobali akufa kala atika na bana vraiment ya mikolo mais mobali akufa kala wana ser na biso pe azana bolenge zana ayi kokuta na tonton moko ndenge zala kaka ba exemple lokwa ba ya gote business boye un bon tonton sérieux moto malamu alingaka ne ba problème te bakute na tonton akomi ko aider penza en tout cas tellement que tantine biso za pe na moi bana déjà 4 et 5 azo aider pe na niveau financier mais eloko onde kona biso moi sabeti li solo alobi Jerry eloko esala nga pasi mobali oto zala na ye na ebité akoti sanga na makanisi na ye ndenga zali nga pe na koma ndenga zali depuis balingani ça fait au moins une année batikali kusala na ye rapport sexualité to biso to lobaka makambo ya baboti kosangisa nzoto place mo le pour le bitobeta li solo lobi mobali akoti na makanisi na mobali ya sika to ya oya sika oya lingi ona kotisi na makanisi ona cela veut dire atikala kosenga ye basangisa nzoto te OK d'accord donc amema ye bongo atika ye bongo mwasi pa lobi Jerry nga pe na mesana bongo inane apesa ke mbongo akipaka bana bamonaka na chaque jour bavandaka pe na mwa nganda na mwa bistro bameli mais betazol et l'autre côté tanti na biso to betali solo bi Jerry na mesani bongo pe na tikali bongo na zomona pe makambo ngwe komi nango pe inutile ya kosala ngo nga meki kopesa e conseil et puis na baki na kotuna bandeko pe bazotala biso soki eza malamu mwana mwasi avanda bongo to mwana mobali pe avanda na mwasi na ye bongo mais eloko ya lobi na nga bi Jerry eloko na bengelaki opokene koloba ngo na émission lelo siko tanga azosala nga boye soki exemple noko azotika nga pe soki na lingi mobali moko boye
ake na nga mbala liboso mbala mibale mbala misato omoteke na kobosa na ye facilement parce que monde oyo ye azopimela nga wana eza monde mosusu ekendaka na biso nakoya kobima mwasi ya ndumba nakoya kobima mwasi mabe azoba nga na boyi te alobi na ngai okelaka nga mawa toyebi te mawa yango eza mawa ya problème nini siko papa ngo ayere pa bota te wana nde vi na ye toyebi te bavandi ndako moko te ayaka kotala ye ndenge toyalaka kaka boye parce que sere na biso asakoli mama jojo tokei na yo mbala moko premièrement nga na onalaki na nobo baza bachéri voilà babalani mpe nanu te donc eloko mpe kufi wana eza te mpo ata basali nanu te babalani mpe nanu te nde mpe bible lobi mais mobali azoloba te ke tozorespecte bible azobaka ke na banga nayokelako mawa bon peut-être ayokelaki mawa est ce que aza impuissant aza na maladie bo moto aza impuissant kelobaki ayokelaki mawa azoloba kuta ayokelaki mawa keke na système abeta azoloki akoko bare bani te wana lokuta bareni moto akufa na mama wana aza te ate eza monene ndeni moto akufa na mama wana aza te non toyoka te non toyoka te peut-être mpo na nga azobanga peut-être ana maladie ou bien aza impuissant akoka kosatisfaire tontine na biso wana te yango wana azokima makambo azobanga nde makambo donc mobali nde azobanga obanga makambo mama Laetitia yo analyse nini ozosala na likambo nga analyse na ngai eza kaka ndenge mama na biso jojo auti koloba toyebi te mobali wana azoyokela sere na biso mawa par rapport ya nini soit azobanga malade soit azobanga maladi sere moto aza nango to ye moko aza ye aza na maladi na ye oyo aza kobanga akoki kopesa moninga po bainfection eza ebele infection malade eza accident te bainfection siko natuna boye mama jojo alobi le miso azobanga bible na baza bakisheri mais yo lobi nene mpo na yo eza bien te fo adamsone akoki kosala yango akoki kosala yango te mpona moko pardon mpona moko akoki kosala te réponse nini wana akosala akoki mpe kosala te wana eza selon ye soki amoni te mais selon yo mikomisa place ya mwana mwasi wana na bazaira boye ero na belanga ezokende na suka boye elanga esilaka papa géri elanga esilaka toboyi te mais inane epuis elanga susu oyo ya inane ekoki te mais wana selon nga vraiment naza contre po akoki komema moninga bongo te ata yo moko inane voilà tokei na mwana mobali papa yo olingi mwasi ya bato mitia na place ya mwana mobali mwana mwasi wana inane opesaki nyonso mbongo te nga ntango baseur baoloba Laetitia na jojo ntango baorépondre nga laki mwa mosika na bimi libanda na bango c'est que nabalingi komituna fo mama na ye baorigine ya mobali wana po langage ne ezotrahiri abi nazoyokelo mawa toyebi te peut-être azalaki proche ya mobali na ye bon proche ya mobali eza makambo ayokela mawa mama mokili eza misike toyebi te aza mwa parenté na mobali wana me na ndenge mwa mosika me sikoyo amona ndenge bazovivre pasi tika na ya kaka peut-être lokola ayeba ye te azosiko kotala mwasi nga nakomimake sere nanga ntango otala video luka oyeba origine ya mobali wana aza nani auti wapi po teza inconcevable boza na mwasi ozobimisaka balochocho na yo bana oyo boti tozofutela bango baklasse betazole rien soki abeli tout ça betazole rien parle wana yo moto ozofuta donc non c'est qu'il y a une raison et puis un bon tonton à part tantino wana ndenge mwasi azoloba abi mobali na nga nakangai ata na message ya mabe te na telefone namoni fidèle pena nayebi she bato baza misiki na mokili fese tomona c'est que sœur na ngai loko odetecte auti sala bina banquête yeba ye auti wapi même sika akendaka wana obali mwasi po yeba nanu avandaka wana aza na likambo mais avandaka wapi ayivaka ndenge nini relation tout autour na ye ameka koyeba aza nani. Moi je pense que mobile abo meloko mo boye amoni mama jojo azala mama soki ezaki net yo ndo to bi tonton azali na besoin aider ou bien ba yebani ndenge pesi explication il fallait pas ba alinga okoki po ya pe simple ka po aider mutu lingi pété te mutu musuba mi bombaka te papa système film Eddie Murphy système Eddie Murphy to boyite bon siko mama déjà comme ko se plaindre pour na inande et là au moins ça m'était damson ezate siko il fallait ya kaka mi bimisi maman na o et de ezala nango
ezalaka nango Moi Jojo na tuno siko question mona tuna ki payer tantine biso ton no so na ye na bi est-ce que yo lelo ko provoquer papa te est-ce que moi c'est pas ko provoquer po anite nga pe na mutu biso tozala pe na posa so ya bi nga o moni na habite soki yo ko za langage mona na mesana bongo te na ka soni te ya mama soni te ina ne to mesani ina ne za kwa design to mesani na biso to sali famille to dona olinga te no senga so na nango besoin no senga siko tanga o se plaindre c'est que azana bosenga nango yanga beti so quelque part mais ayebisa to bivane papa nazala besoin nango bon yo ya bota azo répondre banga ko ye azo banga ko ebisa mobile pe azo pono ye azo banga ko so pa ye ba bale bazo banga na mpona nga ba mbale bazo banga na mutu ayebisa moninga azati déjà so to lingani mama soni photo longa na teza bato biso ba ko soni ti lelo ya Jojo soni na inane non vivana mobali te abanga ko senga ko damsone non vivana ye mais na inane pete inane moi la bota na comme na inane na bazayiro bazate ya Jojo ya gote nanu yo ekomela yo te ozoka moi crainte mo bo soni mo bo ya ko senga momi teke le vrai amour mon a le vrai amour hein ezalaka na but ande la te oui comme moi soni mo ça c'est le vrai amour mais soni papa gote na kato te soni mais ça dépend pe ya ba mois ko zala 1 mois 2 mois 3 mois oui mais bokena ngoti inane ka soni te to zana na likambo ya soni moni bakili ba bolinga ki yakeliaka alover le azo petit nelo lele o so lele o meli kasi to lika ka lo lelo wala bolinga podo la malelo bu la malelo sérieux au moins d'abord mobile na ko approcher yo abane ko lulu bana kala sa aluki ba mécanisme approcher yo mona pe façon o ya ko lovelelo yango ezaka ba lolenge moko moi je pense que mobile azo respecter ka moi si na azo kanisa kiza peut pour respecter une année très tôt pour aleki na ba pasteur la monika kiza nango très tôt et puis aza pena moi si na iki aza albika kaza moi si nete pour na yaza ka moto yaza ko aider na bon moi ça provoquer pour na yo na bi de yo ko pesa réponse ni moi ça provoquer moi si aza na pouvoir moi ça aza na pouvoir moko boye mobala to bomba pina ko fe fo moi ça bimisana moi ça aza na pouvoir mo to bomba secret ni to bona ba sabta sanga secret na ye ko bima c'est que yango na lobi moi si a sala tout a c'est que yé pas ça fautif ça ko provoquer pe mobali voilà omoni moi si ako sala makambo no surtout ndena auto parce que ça na pouvoir wa ça na pouvoir ndeko na ngai c'est que ça ce que moi si ne approcher mobile tango approcher mobile puis a découvrir mawani ni oya zo linga parce que diga mawana ndezo ko mambo balinga mutu pona bolinga wate jamais ko kolinga mutu na vie pona mawa jamais so ndako bolingo pona mawa batika kaka si bana za ko insister sur le point ya mawa sœur na ngani ko zo la ngawa tika na yo tika il faut découvrir on a pouvoir on a luka obimisa oza kati na pour ma vérité makambo bandeko bola na biso mpe bokoma na ba commentaire na bino ser na biso mutaza fautif asenga pete to tonton na biso pe ndenge azokeleka mawana pe yende mutaza fautif tanti na biso o souhaiter nini na pokwa lelo ponga pe na ozongeli na oke pese conseil to vidéo pe zokota atala pese conseil a provoquer lokola ye papa azolobaki azokele mawa wana eyebani te par rapport na nini suksi ya mawa wana ye nde papa ayebi yango alors na osenga na tanti na biso aprovoke comme ça ayeba mawa oyo azokela eza par rapport ani soni par rapport ani inane oboti mwana 1 mois 2 mois 9 mois mwana ngulumi ti inane mwana tamboli yo yoka mutu soni ngai na intimité donc na kati na bango to clore non na sujet oh parce que to ke derrière la shit na kati na bango c'est que ça na moko azopimela muninga ema Jojo na ebité soki yo analyse no ça na ebité soki maman na biso asia meka ko provoquer ta papa ya papa mobali pena bovandi na ye penza yo moko bandi moi caresse moi nini oka pena soso balamba bacheli yo pena cravate mais des cravate bavette nde toza boye tokutani phase na netre na biso parcourir l'équipe on ensemble ta bolingo makasi amoranda ngala menga bolingo bolingo makasi ali amoranda batikeli bino pena nezara tokutani pena papa na mama phase na netre ka nde na lobi gérer bo bandi kaka boy c'est que maman a provoqué on a ngai a provoqué ce qui peut papa aza ba problème tam susu aza impuissant peut-être toi aza na maladie na bolingo penza so kazo alingi maman na biso na bolingo solo ayebisa ke maman na moni osimba te so to kona to ba procédure wana
tosangana ekosimba te namoni sala boye soki aza vraiment na bolingo ya moi te mpo une année eza déjà ebele eninga apatiente mais aprovoke oya mwasi wana mais mwasi mpe mwasi oloba wana mesai nanga mpe bongo te bamesana eloko mabe te papa géri bamesana te bamesana na pasi te donc aprovoke ye aza mwasi donc akobimisa ye nyonso to abombaki oyo ezalaki ya koloba aza mwasi apetite befort voilà voilà tozokende tomoni bolingo faut ezala déterminé il faut ezala défini bolingo na bango po tozoba makambo oyo toyoba définition nango te bolingo na faut ezala défini ayaki na vie ya mwasi wana lokola bénévole moko boye babengaka lokola un bon samaritain sunga ye wana normal mais soki ayi déjà na vie na ye lokola bolingo na ye c'est-à-dire que bolingo na faut ezala consommé bolingo faut ezala consommé faut kaka damsonné tokosangana mais aza mwasi na ye ce que preuve ezali nini preuve d'amour déjà azosalisa ye azokipe na bana soki mwasi akomi kose plaindre ndenge olakisa etondi ye mwasi akomi kosouffrir na pasi moko boyeke moto azosalanga malamu ngai na kozongisela ye nini mpona mwasi façon ya koremercie donc ezala bongo ya doso basalisi efo kodamsone tokosangana ezala futi ezala bongo ya kote ndenge baza sikoyo mobali azosalela makambo ebele azofutele bapale makambo ebele problème nange ezali bolingo wana eza défini te ozokoba neti biso bakretien elaka tobandi bolingo ndenge eza défini na octobre na mwasi nanga ti na mariage okosimba te mais wana soki eza défini te eza mama mo baza balabala na ye déjà mobali mpe aza na foyer na ye mosusu donc baovivre makambo bo hors pair sikoyo mwasi ti azoloba boye akomi pasi po mosala ye na ozongisela tata o nini façon nango ozongisela tata ezaka quand même nasali mpe mwa plaisir moko sikoyo papa yango mpe alobaka ta azaka kwa mwa baba moko boye jardin boye ozo comprendre tozo comprendre te eza mwa pasi voilà mwasi akoma souffrir omi question nasute letisa naloba mwasi olobi sikoyo soki nake kozwa motu moko alibanda alobi so nakezwa motu moko libanda amemi kaka liboso mibale bamiso tomoteke na omesana leloko na bosana mpe ekutana na bon aventurier un bon neuf négligé au match mais qui fait gagner l'équipe un bon neuf à bongo un viril lisusu omonte aboma libala wana aboma libala te mais papa na ndako lela Laetitia akomeme na niveau moko kasi wana sikoyo kobimaki mama na nde aza sikoyo mwasi sikoyo bima dumba fidèle sikoyo danger voilà po mama na bima infidélité nakanisi tooshiti déjà na yo bandeko mosusu baloba likanisi no asuka okopesa nini mpona mama na biso wana nga likanisi na ngai asuka mpona mama wana en tout cas abima libanda te aluka libanda te aprovoke ka papa wana aluka asala ndenge so akontinue ka liloba na oyokela omawa soki papa na kontinue na oyokela omawa wana ekomika mosusu ndenge ndeko na nga jojo toloba yo somona naître na phase seke courant fo epela donc il faut provoquer na façon nyonso donc aluki moyen nyonso aprovoke kaka epuis makambo yango ekamisaka na bazairo r oyo nzambe bon tonto yango mamelo benini ayaka mpe ntango barepo balongole chemise voilà bayambi mpe ambokilo alamoure mwa massage mo boye mais basukika bo je me repose un peu bana mpe babi ke papa azo se reposer après papa sisi alati bilamba akei meka bongo inane yankoeze bele et voilà merci sert à goûter la grâce vraiment tokomi na suka bambote na déjà bandeko bapesa liloba suka bambote na banani bambote na ngai kana pesi bambote mingi na famille na nga mobimba famille bangu famille malele famille bindele donc bambote mingi kaka na Franck Mourazi et puis na Zota shooting na pesi mbote Zota shooting Zola de la Cruz ma meilleure chemise merci beaucoup nengo zolanda biso na ebité soki na ozela commentaire mutali boso na linga commenter vraiment ça Francis chi ba cher Niki la mère des garçons bino pe na Canada bukata na likambo papa Adamsone aza na volonté ko Adamsone to maman a provoqué liloba na asuka na ba mwa bambote liloba na asuka na lobaka ndende ko seto loba maman provoqué aza mwasi te abimisa pela ki bon mwasi soki paza muswahili abakisi so paza abakisi kama abakisi bakisi mayele bele et puis malako so ezake mama bon mukongo te nga un bon muswahili pene te mama kuna un bon mukongo babiloko wana ya banzoto ezala ngo pa bikono so ezala kana biso baswahili nini okeka muswahili ndiko zala ki donc na biso baswahili ezala nango olamusi yango kako multiplier pena be fort au moins la vérité ebima
so pe malade ezomwa papa sandi bon na oboye osimba peut-être pour na maladie on azo kilo mawa pona bana vérité ebima nango a multiplier ka be fort asala ki bo mwasi moi maboko wana osaleli ngo mpena bien vérité rebima bambote na ngai na pesi na famille mazo mobimba popina mazo lila mazo na bosani te na leslie leko babi tolalaka na ye tolamukaka na ye donc tolalaka na esika moko na graciel mulolo emani mulolo na bosani te na fofo mwaleya fofo mwaleya na Clairfine Nzenza babi Clairfine Nzenza nde makambo wala pena babi camarade nanga tongo Clairfine Nzenza mbote mingi na bana bandal mobimba donc ne grandi à bandal donc likamna bandalo voilà ya gote likaniso na suka na tozokele déjà na suka tolobi kaka moi ça zaka pouvoir moi si soka koti likambu aobimisa secret nyonso mama ça la ka pouvoir na yo vraiment ça la ka pouvoir na yo bolingo tolingi su bolingo le laté to senga vraiment bolingo le laté papa bosala ba mama boete ba mama pe bosala ba papa boete voilà na pesika mbote na bandeko nyonso bala na biso na feza na feza TV RDC na feza TV RDC pa ya mama na biso bela dinganga tozela pe commentaire na yo na pesi mbote na batu nyonso basepela komona biso na pesi mbote na batu nyonso bazo soutenir biso to lo ba déjà que na Jerica Miende vraiment semaine prochaine to na matadi bana matadi tozawana somo tozawana donc to kumbi penda YouTube na matadi oya matadi olanda biso moni ke toko a loger biso a sala biso ba bien donc voilà quoi to pesi déjà mbote na Karine Zahabu assistante ya gouverneur quoi tozo ya wala toliko ko yamba biso malamu tolobika bana matadi boya yamba biso bana boma boya yamba biso to koma tina boma tina mwanda parce que ba image ya libaya ba province pe sikofo e bana omona na ba émission na biso. Merci beaucoup tokomi na suka ezaki bongo émission na bino utane na opesa ngo komo mbala moko parce que toi na cour suprême de la presse mais komo nango bo sangela ye ba sangela nani to sangela yo muto za na sujet na yo yo muto na sujet na yo ozana besoin to lobelango to sangela yo donc merci beaucoup ne bolanda ki biso bande ko bo commenter likanisi na bino za ba masoto betera lukuta te eza vrai histoire vrai. Parce que yemo pa bagi na cha photo to boyite azana bandeko lelo ekoma yandimi na ye bandeko na ye ba boy ekomi problème ba signaler vidéo ya on to komi ko éviter biloko wana donc bo pesa ye conseil a provoquer ka ndenge ba maman ba lobi to ngape na lobi na papa provoquer pe maman et ça la bien pas que libanda te merci beaucoup na bandeko tout bolandi biso na feza Mama Titi, Mama Pasteur Titi La Source, Mama Elisa Monoko Bank, Mama Lili Moninga Mama Guy, et puis na Bossani TV na Claude Ndombasi, Zola de la Cruz, Delcy Lubelo depuis France Bambo Tenayo, Shakira Gucci, Angèle Ameza, ba Champagne, Niki la mère des garçons, Roi Simba Mote Maya, Shakira Gucci na Bossani Te, Bicap, donc Bambo Te, tout bolandi biso, mutu moko andazanyao. Nabo sangela e papa ari mobala lolendo iye mikolo luketu donc somo papa je rien monde tobela mbela na bana matadi peut-être ba tuna tozo bango ne voilà numéro de téléphone déjà voilà plus 89 plus 243 89 99 47 545 donc mon matadi benga bisoko semaine prochaine ko yinda mabe avec mobala le tout na matadi. Donc, ne ratez pas l'occasion, voilà. Voilà, déjà dans le lobby de moi matadi moko. V, dans le lobby on a vidéo. Ce qu'on peut citer que sopa auto qui est n'ambuka na yo. V nanga débat mpungi. Donc chambongo, V chambongo to qui est n'ambuka na yo. Et puis tu le V débat mpungi, moni manga mo pesa ki yango yo. To ça la matadi. Voilà, mboka ya basami mokili mobile ya pembe. Et mon nous vivant na pesi mino pe bambo tebele to mona ki ba vidéo. En tout cas, ezo sala esengo mingi. Bariachou Luyeye, président Fisson Saï, président V12, maman na biso maman Bénédicte a joué ça dans un film moko Hiroshima, na peso bambo tebele, na mona gipe confrère na biso Popol Mopasso là, na peso bambo tebele, puis na bandeko tout bazala ki wana vraiment aimons nous vivant kitoko. Biso pe kote oyo. Bomoko na théâtre. Bomoko na théâtre landika likanisi na bino. Bandeko no sobosi bosala makambo nyonso ya sikezate to saka poto longa. Merci beaucoup na bino surtout. Bon continuer ko s'abonner na chaîne na bino Feza TV RDC boko za la décité. Jericho Betox na bino mobile litutu bo sangela ye yango yo
bopesa biso encouragement yo moto po lingo finganga yaka mbango na privé okofinganga bien zwa numéro plus 243 90 36 30 165 tomonani à la prochaine occasion topesa ni mbote bosangela ye le sako na bino le sako ma Jojo le sako balasima to sangela Jojo voilà bye bye bye